Massa toqué ici. Ah, Massa, vamos ça va. Nous devons voir un changement des institutions. On ne veut pas rentrer encore dans les systèmes dictatoriaux. Tolingi que le peuple à vivre comme il faut. La situation est changée. Tolingi dictature, tolingi respect à l'institution, respect à Mibeko, respect à la constitution. Tout doit être mis en place. C'est pour cela que nous marchons pour réclamer un changement, pour réclamer la démocratie. Nous ne voulons plus rentrer dans la dictature. Merci.
kosimba te ye moko amoni visibilité ya kolobela te Joseph Kabila toujours na top 100% raïs 100% de France jeune sénateur bomoni maso Kabila fait 2023 pouvoir azozonga 2023 bomoni démonstration yeni sans voisin biso bato tozaki kolobelaka bango toyebisaka bango bayokaka te ke Kabila fait oyo nyonso akanisaka Kabila aza na bato te biso oyo ka tolobaka topesaka mpe tozwaka Kabila fait Le message est clair. Eza kolakisa mais biso tobi te biso tokira biloko ya malonga to continuer na allure wana pour que Congo ekende toujours en avant Congo ezala to tikela bana na biso Congo moko bien bâti prospère uni et fort. Voilà, la motivation c'est que toza vraiment un front pour le Congo. Nous sommes une force également, sa participation dans l'édification de la République démocratique du Congo en tant que force de synthèse et de synergie positive. Biso toyebi mboka, biso toyebi nini tokosala na mboka, tokosala yango po mboka ebonga. C'est ça notre participation. Lelo toyeko soutenir ba institution. Parce que biso toyebi que non mboka etongamaka na kimia, toyebi que non ba bruit de bottes et osala na côté est toboyi yango. Tozoyoka ke mbongo ezali komata chaque jour population azo vivre na misère tolobi tofongola miso toyoki ke mibeko ya mboka ekomi koniatama lokola kayasa tolobi tofongola miso pamba te biso na kati ya Front commun pour le Congo c'est pour le respect de la constitution des institutions établies et des lois de la République pour construire un Congo fort, uni et prospère. Projet Renovac mama na Indusa bana kiri bino moyebi Renovac oyo bino bo supportaki lelo 10 ans la pire nous savons communiquer que nos kalamingi c'est boya to fongo la poke pour la teke na biso ya 10e anniversaire mais na ndenge ezaleli Renovac
lelo population abimi na nzela eza mpona kosoutenir bainstitution ya mboka kosenga respect ya constitution epuis bato bakosalaka bango nde peuple tala véritable peuple yango oyo peuple yango abimi na nzela tokosenga kimia na mboka tokosenga respect ya constitution soki tosoutenir bainstitution ya mboka te lipa ekomata kaka dollar ekomata kaka alors mpo nyonso wana esalema esengeli kimia na mboka mpo bakonzi baluka solution voilà message yango wana peuple ye wana na nzela na nsima na biso papa nayebisaka bango ke population eza na biso Kabila maboko mpona rais beta maboko mpona Shina Rambo.
Oh, c'est malheureux.
bango balobaka peuple oyo eza makasa bango balobaka banga na peuple na nsima oyo yo ozomona oyo eza makasa eza nzete peuple nde yango oyo peuple oyo bino bolukaka yango oyo bomonaka population aza na confiance ya Joseph Kabila 2023 bolinga te 2023 Joseph Kabila président ezala na 5 ans ya pamba peuple tala peuple azotambola po asoutenir institution Kabila Kabange ye nde candidat ya biso ya 2023 bolinga te mundele tala peuple kolo tonga nyonso tonga na ye kala te bakanisaki soki babimi 10 personnes na nzela biso tokoka kobima 5 non fois 10 oyo bobimaki tokoloba mingi te bomoni mabele vert tosawa soki tofongoli Kabila afongoli robinet po omona balabala etondi soki akangi robinet omona Bemba lokoti ndambu Fayulu lokoti ndambu IDPS lokoti muke baza muke baba eloko te tozozwa tonga na biso topesaki bino bolanda biso bien kala mingi te fara biso na bino. Je pense que vous constatez peuple ya solo voilà discipline aux gens na peuple bakas ezate to marcher pacifiquement pour soutenir ba institution ya mboka voici ba discipline aux gens na kati ya population to na kati ya peuple o va soutenir Rais Kabange discipline aux gens bango ba marcher ki bo mona ki résultat dans la but que tina parler du peuple to songa calmement sans casse voilà peuple ya solo neyeyo ezate peuple oya panzaka à côté ya batuna bandako individuellement peuple solo yango mutu a marché te ba pesi mbongo nous marchons to biso moko na bandako gratuitement pour soutenir ba institution ya mboka et donc vous comprenez que ça la différence entre biso na batu mususu nous sommes des expérimentés ezate domaine na biso marche ezate domaine oya biso to marcher pacifiquement je pense bino moko pour ça va constat au moins des gars moko te na tina pokwa Il y a drapeau du Congo à Péterdo.